afin que faveur et mon samanzambe to bisi onyo son zambe oza la attaque ya moine en direction libota oyo to en direction auditoire oyo nzambe tigete chaîne na biso nzambe et non comment te s'interposer Seigneur volume za malamu comme ça malamu grâce à mon samana kombo na estolobi amen 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 gloire à Jésus amen ya moto komi na tango oyo ya mwasi esikoza invité ndeko mususu autant mususu abosani abosani mukona lelo sala biso faveur wana invité eza musala ya papa na biso sala papa na biso nzambe o azopesa biso pema sala faveur wana invité lobake to comme na tango oto lingito yoka ni nzambe alingolo bana biso na nzela ya sekele ya libala yango apona sekele ya libala tokoyemba amen lelo to sangani baso pona bandeko babalani esengo na mitema nabandimi na Yesu bakokisi mokano oyo ya Nzambe aleluya Nzambe apambola biso o libala likambo na Nzambe likambo na Nzambe amen 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 libala eza kitoko mingi na lingaka ngo évangéliste amen libala eza likabo ko te pa na Nzambe eza fabrication locale non na linga ngo vraiment eza rencontre ya papa na biso te na papa évangéliste meza mabongsi ya Nzambe amen eza malamu te muto azala ye moko amen na wana linga libala ngo to bikile to sangani awa ya mo spena papa bo sangani kuna ponini to kokisi mokano ya Nzambe to benga mileo ba marié eza kuna beauté te pona kombo ya famille te meza mabongsi ya Nzambe amen sande Nzambe alinga kike biso le to benga ba marié et puis ba fitir ba leki bazolanda biso pe na sima ba benga masuba marié lobby yangwana esali ke to sangana awa poto ba lolenge ni to koyiko zala lolenge ni to koyiko umela na institution yango o Nzambe apesi biso comme cadeau yangwa vato linga libala nzama pambola pa biso matu Samuel ayembila ka biso nzembo wana amen omoni ono sali penser ono sali kanisi Nzambe eza toujours lipamboli amen abisa n'est pas bon l'homme soit seul amen bon Nzambe reconnaître que non na sali ba nyama na sali lo nyonso mais en tout cas ça va la muté mutaza la yemoko amen donc on a muté satisfait tant que nous sommes célibataires nous avons satisfait comme na 50 ans 45 ans za yomoko on c'est ba chauffage artificiel donc dire na makanisa Nzambe pe na posa na Nzambe ezama la muté mutu azala yemoko alors Bible qui est plus loin bien que vaut mieux deux que un amen alléluia donc omoni yango moni eza posa na Nzambe yango ntango nyonso toya awa koloba eke libala eza posa ya Nzambe alléluia comme eza posa ya Nzambe mutaza la ye moko te ya mwasi limbisa papa limbisa ya mwasi to vanda na tango olo lengso to vandi kote oyo couple kongo mo Kristo pe vandi kote wana ya mwasi pe na papa bo vanda esika moto kwa koyoka to bosa na bakanda on eza ba divers to kokisa o eza volonté ya Nzambe ke za malamu te mutaza ye moko za malamu toza na koin wana yo moko za malamu toza na mbeto ero yo moko meza malamu toza la biso mibale to yoka po babike kondima yaka na koyoka eza liloba na Nzambe yango nde to sangani awa poto sola tina liloba na Nzambe to wana kati ya sekele ya libala chrétienne yango to sangani awa na studio na biso ya Congo mo Kristo onza masala biso grâce na mboka na Irlande partout et okutami okolanda biso yangwana na tango to bi merci pour na patience pour na fidélité na bino na ngambo wana vraiment amen tozana esengo mingi banda ko inviter biso ndeko moko lobane ke couple tango ifone et ba côté déjà toza en direct na ligne na chaîne biso ya Congo mo Kristo tozana posa na bino bo s'abonner poto kwa ko yoka loba na Nzambe ensemble amen kala to ko yeba ko comprendre lo lenge ni to ko koza na mabala na biso pona koyeba lolenge ni tokoki kozala mabala na biso tote kolobla miko eleki origine ya incompréhension tote kolobla miko eleki origine ya incompréhension eza nini origine ya incompréhension origine ya incompréhension eza nini tote kolobla miko eleki tobaike moko nango ezali na oloba na portugais amor e amar amen eza origine o ezoluka incompréhension amor e amar donc bolingo pekolinga deux ama kami ba différent tant solo ba bo to mona onde tesa lika moko mais ama kami ba différent bolingo pekolinga mutu susu ayebi kolinga te
Amen. Mais azana bolingo parce que aza créature ya nzambe. Nzambe muta créer nzambe aza bolingo. Mais siko ye aibi kolinga te. Kolinga ezani eza na portugais na oloba ke adjectif na prédicat donc mutu oyo azo pratiquer na prédicat mutu azo pratiquer action na action oyo eza pratiquer bolingo eza lokola mutu ko action eza amar mutu azo pratiquer likambo wana to benga amar donc mutu ebi ko linga te donc faut ba ko lakisa ke ngana lingi yo Kende maman zo est très bien vraiment la sake ngana lingi yo nzambe po alla kisabiso nga pesa ki eza très cher na mukilo eza na papa mota ko pesa mwana ye po na mutu non mais nzambe apesa Yesu mesia po na mutu te mais po na humanité donc po na ngai na yo oto benga mai ba péché amen apesi wala kisi ke alingi ayibi kolinga te même aza bolingo abisiko yo na conjuguer verbe ngondeni do fo na pesa amen na la sabon ke na lingi amen okoko za na bolingo mais oyebi kolinga te oyebi kolinga te alléluia ça va donc to que ça origine ya incompréhension naza na ndaku évangile balanga mais nazo sentir te que naza aimer ta nazo mona ngona libanda nazo nazo mo différence kuna matiti izo bota vert yo bota ba fruit donc nzamba bolingo parce que na mta okolisa matiti wana nani mta zo kolisa matiti wana tozo mona te nani mutu azo sala ke matiti eza la verba fruit ya mange bota azo mona te sike nzamba bolingo azo permettre que biloko wana ekola azo la kisa bolingo na ye siko biso to lingi to la kisa bolingo na biso amen po bolingo eza idée mo ke nazala bolingo mais siko to lingi to mona action tout mon action on te dit amar donc tout mon action ok pour bolingo eza idée moko muta ko palper angote ok mais amar donc kolinga mutu akoyi ko simba ya ko simba te mobali nanga alinga o santa ngonde ni na ba action ok na santa ngo ke mobali nanga yango tolobelaki c'est Nicolo lekaki ok gloire à Jésus. Et puis tu que na kati na bolingo mutu a se sacrifier. OK. Do Yesu otozad kolobela awa o sala libala a se sacrifier. Na ikulusu. Pona ngai na yo ya mwasi papa zolandanga. Donc papa na ngai ya mwasi toza obligé biso to linga mibali na biso to linga basi na biso ya ko se sacrifier pona biso. Amen maman. Amen maman. Donc toza obligé. Donc ce qui motumoko à se sacrifier, Azama pas dans la vraie amour. Donc, Azana amour na yé, mais a yé bi ko platé. OK. Donc ça na portugais to ba un homme sain affect naturel. Donc mutu mo sa affection naturelle. Exact. Pour abi na ti ko te so ko enseigner biso. OK. Mutu o ka mo kilibo yebanite nso so salo ba geste mo so compete mutu aliganga. Mais ce ko o aza conjoint na yo. Aza même pas na affection moko naturelle comme ça te. On les a mabé. On les a ba origine ozo luka ba problème. OK. Yangona to boy to loba ki te to lingi yango te. To lingi yango te. Ko so ba kameza na kati ya libale ke na toujours ba destruction ko ba problème belé. Ai siko so likamone za obani ko bonde la nzambe. Obinzambe michema no so ba mi epai. Voilà, c'est ça. Ya mo se siko kutana. Obinzambe ngana santa ke mobali na ngali nganga ite. Yo be ke za malamu te mutu aza yemoko. Alors ya mo so simbi ata photo ya papa. Ko simbi photo ya mo. Amen. Kuna linga santi ke mo na ngali nganga. Nde mutu longola ke na mpanzi na ngai. Ya mo so ndo ba ngana o sanga mabele. Olongola nga pana enza ba motema mobali na ngepana yo so na sentima lobo yo baninga betla nga masolo na sentir on peut pas mobali na ngai otelemi oni ko bisa nzambe so eza un esprit moko esa ke mobali na nga ako ko déclarer ba ko se yango na kombo na Yesu Masia action te c'est ça ka lininga otelemi oni ko ke nzambe na tike pa ino be ke motema to za ye moko o sangisa kinga na ye pour na sentir que naza aimer amen amen. Donc je demande la pour la tienne yango. Explique kende. Pour ce monde yango te ajanza mo biete. Mari aime vos femmes. Mais non bana na mona linganga te. Donc derrière ça une espèce on peut cacher. Et quoi kozala? Yango no telemi obité fona. Obi papa tant Isaac bakutana kina Rebecca, Nzambe a révélé Isaac, mbala mo Isaac a comprenaki. Habité moi si na ngaza problème ou stérilité. Abondelaki. Amen. Amen. Tout comprendre que tu es poété.
faut que bon rapport à terre nango obité nzambe photo ya mobali nanga osimbi photo ya mwasi osimbi Seigneur opesa nga mobali oyo yo muto mona ke nazaki nga mona nazaki bien te opesa nga mwasi oyo mona ke nazaki nga mona nazaki bien te opesa ki nga mais nazo sentir te oyo lingi ke esala na libala nazo sentir yango te yango nazana posa motema ya mobali nanga ya mwasi na ngai nzambe elinga ngai amen 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 to sengi na kondima na kombo na Yesu azawana amen zaka itemeza maloba na nzambe na chronique amen azawana tika tawana te ke ote esa na ngolo te muto so ninga balinga e amen moi inane so zeli eleki akoma ka isolé moi azokena ba coin est-ce que yebi ndenge ni ke mama boti moi mususu po azomona moi différence mo boye c'est ça ka bazo memanga peut-être la réflexion a hier je comprends le terme bazo memanga yi bazo lesa mais siko yako ba tenga na kiti mama azu muso azolesa donc ezo sala e bien te alors na couple pe za bongo OK za bongo soko biso tozwaka mwana wana obine yaka kuvunda mwete après on meni mwana na mususu on le mis épée donc c'est action on a fait la manifestation dans musiko siko biso pe comme il commande zo ça matin na couple ya mo c'est siko ozali simba photo simba mobali ate lamba ya c'est ça ozo bondela non na fona vivre makamona libala la ngai mama na so papa lingaka ete so amour ngaka vimate mais na tango na ngai na sepela pour ça sepelite na sepela wapi dozo bonde peut quelque part au moins tu as esprit moi na simona et puis ça papa soni so bona ba mo ko solate papa na sengo so boza bele na ndako amen so ba mama boza bele na ndako ba ko boni ya me bona ba mo sola exact ya mwana ya Deborah Boka benga ndeko ya mwasi moko lobane ke toza déjà na ligne poto bande to ko sola ndenge na ko prier pour na couple na ngai et puis ma Deborah c'est invitation à Israël ko za na tacha date wana le 5 Deborah toza pe na invitation no ya le 5 octobre tozana sekele libala life na église ya puissance divine amen tozana ngo obengi ya mwasi moko ebise ke toza jana ligne lelo tozolobla na tina ya koyebana kati na libala yango eza succès yango eza clé yango eza réussite toyebana biso bilongi ke wana za mobali nanga mais là suffisante est suffisante il faut na étudier donc na sala diagnostic OK donc na yeba eza nini ne ba docteur balinga ba be bana ndenge nini donc na yeba diagnostic pourtant on comme déjà docteur a traité quoi et déjà il problème les abo ato l'hôpital yebi po asa étudiant nzoto na yo alors yango le biso tozo le plateau to yebana lo ndenge ni to ko yebana donc yebana kati na libala yango eza succès na biso OK alléluia yango eza succès gloire à Jésus puisque babali pe muke eza difficile de impact moi malamu na destin na bino oui puis papa ndimo lobi eza difficile ni ko eleki to la nana papa pasteur moko quelque part aleki na émission azo bakena kanti ki na yebi mwasi nanga mais to sali 45 ale oli kamo mwasi nanga c'est la comprendre que donna na yebi bien te donc na ça on obligé à continuer ya continuer donc esengi na biso to yebana bien soko to yebana ntan to so solola amen tant na so bondela nzambe na osema molimo ya révélation pour na couple na ngai na osema molimo ya révélation pour na mobali na ngai nzambe na ngina yeba mobali na ngai comme ça nzambe siko ba wana ko révéler nzambe comme ayebi mitema la biso avec était problème maman jolie eza ngwebla évangéliste na côté boye côté siko tika na la kisaye kati évangéliste na côté on ya za na pour ça et faciliter ngai kolinga amen autant muto a comprendre conjoint na yebi conjoint na ye azona facilité à kolinga ye yango to ba toujours ba to para silibala moko chrétienne c'est libala chrétienne de to libala na yo pesa ko pa nzambe ko aider biso makasi afin que to yeba na malamu bon puisque to ba mama ba faute ba gaffe ba erreur za muke kasi yango to bi ke ko yeba na kati na ba eza succès eza réussite alléluia pourtant to yeba déjà na yeba ke atena minute asiliki alors ngana ko ke la tena tika na kanda wana pour lobby et comme la biso plus donc comme na comprendre que asiliki il faut na ça tout na récupérer pour to za bientôt bo sa to bananzela si si ko so bo ba rite bo ngam ba bo na dibeti corps ke ya la kanda be yebi na hote et pourtant ba to comme si quand ba tu mais na moni papa ndeti bien te be ya mo si na moni bien te lelo abeli na ebité mais ça bien te yo yeba te yo ndem to ko expliquer ba tout comme to za conjoint na et puis tu la jamais la banda ti corps ba 240 km pourtant sunga na mama na ngai to vanda ki 19 ans 18 ans to kabona na mama évangéliste banda zwinga kalatea waso to tangi nyoso to comme ba 26 ba 27 c'est que na avant di mingi na ngai ke na mama amen
c'est qu'il faut aza obligé fa yeba ngai bien ye mutu siko ko expliquer ba parents na ngai te je les akaboy azaka et ça le tingana maman nga sote ben sous ma capacité par rapport au poto za mingi te bo kaboy na ita msoza kina 11 à 12 ans par rapport na ngana za na ne c'est plus maman o aboti ba parents na biso to la na ba ombe to moko to la ki mais siko na ba age to za nango ya mo sola la na mobile na papa pe olala na ya mwasi do boyeba ni très bien ata bazipi nzoto nyonso balaksika loboko za la facilité bate mbali na ngai ye mwasi na ngai ye parce que boyebani oya libanda bosiko to za posa to ebana kati poto za na succès na mabala na biso amen zo look la biso ba problème to tu ko ba origine ba incompréhension manki ya koyeba zo look la biso origine ba incompréhension manki ya koyeba na ok so la manki ya koyeba na wana e roba milo pe la divorce maman facile qu'est-ce que oyebani te oyebani ke nga azana kanda na na posa eloko boy oyebi yango te omoni Samson na Dalila manki ya koyeba kati ya mwasi wana amona kaka na yebi yena lingi amona kitoko Dalila na libanda ok ayeba ki yete et puis après c'est bien maman ba le mot Samson biki misuna ngai esepeli na ye bien moi c'est comme ça to zo koyeba ndo mitema na biso ça question longité c'est question longité la mère de Jimona sepeli yaya na sepeli benga ya moi si musu papa musu lo bani keto ana ligne alléluia mon Samson mon papa manque ya koyebana ya so na niveau de dimension elongi te na portugais to baka il faut qu'on se dispire ok do biso ba couple faut qu'on funga vraiment donc longo la bilamba oui ya motema on a longo na bi evangeliste c'est motema na ngandeza comme ça ya tangi ayebika donc na minute azaka boye na isika bo azaka boye do yango na libala lecture du cœur yango to bi le 5 octobre pour ça to ya to za ensemble pour to ba mystère en ezani amen parce que ça mystère pour ne pas lecture du cœur comme ça maman fongol motema bitanga ngana papa fongol ya ye yango na le 5 ya moi si papa to za pour ça to za ensemble parce que to ça na couple pastoral papa Santos na maman Joanne na soba da mutu mo ma joie la problème au de France abi na au de suite o ça biso bien biso kana te meza pour la gloire à papa na biso to papa na nzambe alors to tombola kiti ya papa le 5 octobre oui na église la puissance divine et puis maman au moni bosangani ya bongo za malamu mingi po to zo yekola ba couple ro la kisabiso biso pe to yekola na bango maman nous sommes pour la royaume nzambe sa nini eke liboso po royaume nzambe za composer na ba famille za ba couple zo na kati église so ba famille za ba couple na kati ndako ya ba santé vitamine A plus maman ba vitakris vandi tama zona nzeba solati we ba kabela nzambe le sengo we bikende ba kabela nzambe le sengo ya o ba ma kera sali pa boss na ngai ma ya se nzamba sa bino bolam na Lisbon donc comprends que ma Maria Zalaki na inquiétude mo bo mi ko ebele bi makate abi kado ma atangi le tera mutema na abi to ke po ma Maria fongoli motema oui atangi si ya posa neza Portugal OK donc et ça bien bamoni ke meme itro li moyete fera côté kuna pourquoi que pense que wa l'Amérique ke babi wona te parce que motema lobi ke Portugal le tira mutema amen nzamba sa biso bolamu to koka kosala diagnostic ya mitema na biso to fongola mitema kolongola bilamba wana sipaka to kena Esaïe Bible bik mo fini ko ebandaki ko zipa mo ko zipa nation nzamba bina longola yango alors biso ba couple na biso to longola hypocrisie to longa eloko o ezipa o saka nga soni ko mo bana nga découvrir ngai te to longola yango to longola yango to ninga to yebana atana lobite papa to tanga na mokana Esther 7 atana lobité mais évangéliste fait que maman Jolie n'attend pas un problème beau la ligne ekende boye mais ça passe de ma couple maman pour entre deux son bazo yeba na ka mais c'est difficile et ça surtout difficile dans ma couple surtout aux nzambe parce que nzambe nde muto azana pour a révéler biso que lobi nini na oser libote zoke na okufa pour na kozanga boye surtout to yeba nité on to bila to za pour ça to yeba mon poni ba destruction za ba divorce zo linge visiter ba couple parce que to yeba nité za biso te meza nzambe mutalobi yango abido kibana nzambe oke na kobunga pona manque ba yeba nité au moins ka ke to bala nito yeba nité boyeba nité boba na noté
toza posa to yebana. OK. Donc on va permettre bino dans la succès la stabilité. Oui. Exemplaire. Toza la complicité moko. OK. Oyebana wana. To tanga ngo na mukana na Esther 7:1. Est-ce que ça na mutu moko pa yeba ki mwasi na ye? Ça na ndeko moko eza ya mwasi moko pa yeba ki mobali na ye. Amen. Yango to lingi to comprendre siko. Esther 7 na 1. OK. Chapitre 1er verset 2. Verset chapitre 6 verset 1er verset 7. Premier verset deuxième verset. Amen. Gloire à Jésus. Le roi est Aman allait au festin chez les reines Esther. Tanga portugais maman. Vindo pois o rei com Amã para beber com a rainha Esther. Donc ezala ki é pa mako. Évangile ezala ki que Esther ezaki mwasi ya roi Assuris. Amen. Asepela ki azaki na problème mo maloba na mbani na ete. Siko abongisi biloko. Abongisi bile abongisi ya komela. Abengisi mobali na ye na o azalaki proche ya mobali na ye pour Maria. Amen. Mais ça qui na deuxième jour. Parce qu'ils ont déjà na premier jour. Est-ce que ça qui na deuxième jour? Yango sika oyo papa tangi. Donc ezalaki lisolo wana. Amen. Reine Esther azaki mwasi ya roi Assuris azaki na problème mo boye mais alobaki yango na nte pa mobali na ye. Pour tous ceux qui sont na biso ko yeba. Alobaki yango te papa Peter mais asala ki bilei asali pe akomela abengisi mobali na ye na ozaki proche ya mobali na ye Ama. Amen. Siko alobi boye. Disse também o rei a Esther no segundo dia. Esther na deuxième jour. Parce que c'est qui deuxième jour. Premier jour il est kaki. Mobile atali moi c'est pas yebaki. Abina garder dans silence tam so akoloba. Mais nazo mona. Metira mutema wana. Tangi motema te. Côté on est à l'écriture wana te. Na mon écriture mo nouvelle na motema wana. Alors l'écriture wana eza bien te. Comme ezala kawana te parce que mutema nzambe muto asali yango. L'écriture wana ezala kité. Mais na mon écriture mo nouvelle ya mabe ba kisami. Premier jour abina garder dans silence tam so ko effacer yango. Mais na mon ce qu'on a deuxième jour. Disse também o rei Esther, disse o rei a Esther no segundo dia. Oui, roi Abisi Esther na deuxième jour. Roi Abisi Esther ya agi ya na angel nzamba salobolam. Abisi no segundo dia. No segundo dia do banquete, qual é a tua petição, rainha Esther? Mokozi Esther. Reine. Donc, le roi comprend que le premier jour, moi, si on n'a pas lamba qui t'a soupçonné, il y a moi si au lamba qui lobby, papa peut au lia qui na yo, mais autant qui be critique, t'es qui na monté ma ya moi. Au lieu les lots sous temps où tu m'installes où tu une église où tu quelque part c'est là au Kendeki au yo que tu blon a mis ça au lait montant de critique tu es à monter ma ya moi mais à roi premier jour à liaki. Mais attends qui a mon inquiété. Mais critique les nouvelles les alakawate. Mais à garder qui silence. Bah continuer la deuxième jour. Moi pas l'ami les sous. Aben si bango sous. Mettez comme la deuxième jour. Moi l'obité. Na ko ko la boité. Pour les tirs mutema na zotanga. Donc l'obé la monnaie que le soit continuer. Alors ça a continué boyer. Et ça m'a bien. Moi moi dit to milier to yebite moi so ka ba problème à divorce. Yango so luka lokuta. Roi boya kike et comme un niveau très grave. Amen. Tellement à comprendre qui tellement yebaki habita za modèle oti habita azara boité et puis mes critiques on a noir dans mon thème na mon côté na mon aka vert le bina biso ni tokende vert ezali tous les cas et na mon rouge habita to stopper donc tout on continue ça mabe mais ce qu'on a moni noir moko ezawana donc eza bien te il faut to yeba ko mama na comment déjà avantage ya ko yeba na kat na couple pour qui sont yebalité ni comment on va tellement facilement avant mais que équipe na apparent équipe na pire reba na portugais donc équipe na no baba ko fata kana on peut pas ça mieux pas avant mais tellement bon yeba ni to makaka alemane fufulobi on ça normal tazana sur samo wana te mais tellement ko ba na muke ce qu'on voit le bien ndenge ayeba ki ce qu'on muketa eza ki mingi abina nini ici dara et qual est o teu requerimento? Abi nini oza demande na yo, nini oza posa na yo?
parce que à comprendre que te azaka boete ata zo sekata lambi azaka boete ya mo so comprendre que papa ata zo lia ata même avant na kita ota la télé azaka boete eza le loko mo étrange alors oza capable ya ko aider parce que ça conjoint na yo abibi misa loba donc alongola bilamba on ezo zipa motem otanga ikamango eza nini donc n'a pas docteur to longola bilamba amoni nzo to comprendre que problème ngo eza beau alors biso na ba couple faut to longola bilamba o ezo zipa motema to longola hypocrisie to longola soni to longola complexe wana ke ya uta na famille bo na famille te aza mobali nanga aza mwasi nanga do fona la kisaye ngala za nani ya za nani et facilité biso bolingo makasi facile et vous invitez ma problème qui za les belé facilité biso. Alléluia. Tu vois, il va un succès et puis qu'on transmettre en on a ba au bason en abson à sima. Il y a un autre nous sommes que tu es la chrétienne. Ici ka oh. C'est que là la chrétienne. Alors Zamba za maître ya nyoso. Ce que peut ça ba so pas dans Zamba maman. Zamba ko orienter sur le bon sens ya ko yeba na malamu. Ce que ponza me orienter biso ya moi c'est ce ko kuta parce que ko kuta miloba Nzambe na na posa ko yeba mobali na ngai. Amen. Seigneur na sala nini? Ba o balanda ki disciple ba tuna ki te ka loba kit siko to tiki nyoso to kozwa niki siko ya moso bike na tiki nyoso na ko sala na vani siko na télé ya Kongo mo Kristo na la na sekele ba siko na kozwa nini na bike foko yebana ba mobali na siko Nzambe na osala nini o tele mo Nzambe enseigner ngai na ba mwasi na ngai na ba mobali na ngai te mesima mi pa Nzambe na sa ndenge nini pona omona ke libana mo motema mobali na ngai na yebi ngote na ngina tanga nini komama kuna na ngina tanga nini komama na penser à mwasi na la pensée à mobile nanga pour tous un succès parce que awa roi a compris qui ata katikati ya bozui mais yango tezalaki pour sa reine mais on va comprendre que et tant ça ngolo papa na pita baza mosala Nzambe vous allez comprendre que et tant on est zanango non za yango ti vous allez comprendre que ça yango te do fona sala eloko moko pour posa motema nekoka sikoza mawa pe passer na couple honneur ba yebani ti yango wana siko passer mais ça tarte maman ah et là on a l'amour yango wana déjà tarte et des chroniques obiso ka bo comprendre on peut si siko ignorance wana mu Congo que ntenga na yeba kiteme siko na yeba donc on peut si ignorance mu Congo siko na lingi na yeba moi no mtse saka mutu ayebi te mazola saka ka yebi que ça bato ba yebi bingi ba l'équipe biso t'écoute na bango toyekola ba ya moi si yo na mun boza bien papa na mun boza bien so poza confiance à mosana Nzambe okende loba mosana Nzambe na ina yeba ndingi ngala ko iko sala pona yeba mobile nanga akolakisa eza na ba verset eza na ba moyen amen akolakisa yo yamila akolakisa ndenge ni oyeba motema ya papa Jean Paul akolakisa yo ango amen au moins tant roi alobaki bongo na Esther Esther déjà comprend la bilika mango yango il s'en jamais bilika mango yango tinde nazolamba na sengo tinde na inquiétude na pour ça à résoudre situation oyo mais aubergine na kati na nango bien mutamba na ngai na nzala sengo tinde na pour ça à résoudre pour ça ko résoudre ngo mobali kaka pour jeunesse le bimuto akokisa pour ça ya moi c'est ça mobali alors Esther a comprendre telle ki na roi te atali kaza mobali na ye pour na mikolo Esther a ça ki bilei wana ezaki interdit ko kutana roi te mais ya bosala ki roi abika sa mobali nanga ya moi si bosala ke papa sa serviteur de Dieu bosala papa bosala ke ya moi sa servante de Dieu mais yo mona kaza mobali amen amen yango le 5 octobre ngape na olaksa bino ke ngape tangu wana na yeba kiteke azaki évangéliste amen na yebi pe ndenga na loba ndenga na yebelaki alors awa pe tozala posa Esther pas bosana ki abosana ki te mais a utiliser ce roi mobile dange malgré ba opposition zalaki que roi ya bakalelo te aza mobile nanga fona mona za nango Genèse 3 elobi ye muto akokisa posa amen c'est sengo ya Esther bénéfice na ye ezaki parce que mobile ayeba ki motema na ye yango na papa musu bazalo na to mama musu bazalo la penser aux arabes bato mona abonga la sa ni makamina oyebisa na moi na comprendre ta sa neni donc faut ça tout on comprendre ni na ko sala
et pas maman ou papa pour akwa ko zonga na état na normal. On a bengisi batu bavandisi biso. Ngala lombi na ngai. Te ya ko loba batu te. Alors susu makamso ko loba te mais pas. Para yo. Vous avez facilité au dernier fois bango. Pasteur Yabaki. Akona pas ba wote opara nga. Awa yambanga. Et puis à résoudre le Cambouana. Amen. Et puis à résoudre un coup na ndengimo ya bozumo rebela bi tel bozu wa roi. Abi na katabo katikati. Na pesa yo. Pas comme les to ba katakata. Akata mo katakata. Katakata va venir manger, ça explique bien. Katakata des que le pas les 60 mais que c'est 60. Katakata 10. Tu as passé mon 15 sur 15. Mais ce qu'on y a le bi katikati. Katikati. Ah. Nous pas 60 mettre à 4 30 sur 30. Vraiment. Tala mobile wana nga yebaki mwasina. Comment maman? Abi Esther na peso katikati abo. Pour comprendre que mon témoin nous a raboué. Bien sûr on lambi des jours on landi si ko lamba. Mon témoin nous a raboué. Bien sûr on sombeli ya moi si on sombeli papa sombeli va super des jours au PC. Mais ozo étudier mon témoin na été. Azo la tango mais azana inquiétude. Je vais te comportement ba tout ça. Asa ngani o sala ngala ko na lembi na hospital neni. So ki azamona suke za pa mama na bango pa na ngai te. Te pa na yonde. So ka azamona suke binga sepela na ba evangeliste pa zo basi na vie na ye. Atambola pa zo ne basi. Mais ngala sepela pa na nga azamwa sa suka. Amen. Sa suka. Amen. Ko mo sa liboso ta misusu ba ngaba za na sima na nga. Ya ngala ngaba za na tele 5. Pour ko la siko. Na mo sa suka faut le 5 to za. Ko za ngate. Pour awa la reine Abima qui peut reine liboso ya roi Cyrus. Oui. À longo déjà. Déjà. Mais ce qu'on t'a temps Esther ayaki na suka. Habito kabula bozuna biso. Abi lelo za lelo. Mkoza reconnaître. À reconnaître. Que elonyo venir boye. Monsieur la bizarre moi tu mususu bama. Eza passe na mawa. Akuti moi sene tamo ya biente. Akoti ba changer bila mala teke bila masanga. Yana net. Donc on est obligé à reconnaître ma conjoint na biso ponini abimata ke komela masanga na moment oyo ça la posa na inde papa no mais ngala ça la posa na yo sikozo ke na ba camarade te moment na ngala ça posa na marika longi na ça ngo te yo faut étudier azala gentité logo te de faut luka oyeba o ramener sengo pa na ye. Amen. Alléluia. Donc couple les abons. Couple les abons. Yango tobi liba les mystère. Alléluia. Donc un mystère oyo et ce qui pas ya Esther te pa moto kena na ngoti pa Elkana. Ah mon maman. Na premier livre à Samuel. Papa otanga ni ba décoper à français to kwa koyoka. Amen. Na premier livre à Samuel 1 na 8. Amen. Les balles on a masala bango ngolu obiso to na ngopo s'appelle lo nda pasa mbele na biso ngolu pe na ba saison na banini ba cycle na biso découvrir pe mitema na biso Elkana abna biso na mkana 1 Samuel verset 1 verset 8. Chapitre 1 verset 8. Elkana son mari lui disait Elkana mobali ya Anne Maman Anne Oazalaki na maman abota Samuel ezaki na problème abota. Anne, pourquoi pleures-tu? Elle ne mange pas. Anne ozoli la pona nini pe ozoli ate pona nini. Pourquoi ton cœur est-il attristé? Pe pona nini motema na yo ezana mawa. Est-ce que je ne veux pas pour toi mieux que du fils? Abi est-ce que ngai naza meilleur te que bana 10 o bakoyi ko bota mana libumu na yo. Mais ana imse ki te que nazolela. Mais il reconnaît. Imse ki te que motema na ngeza la mawa. Imse ki la wote. Imse ki te Bible lobi ngote que ana imse. Ba tamba mama que ko adorer. Faut ba bi cheke na matane na montagne. Bazo que la nzera mama. Mais attali. Obi que liba les amis mystère. Obi que papa o Elkana zaki na mwasi ona opese bana. Oui. C'est sengo na biso ya mwasi. Bisiko zali suki mwana na yeto simbili bumo obi que nzambe yo baki na Bible. Ah, nazo croire ngo mama nazo croire. Nazo croire ngo amen nzambe azwa même avec le nom différé nzambe même avec le nom différé pesa ye oza nzambe oza capable et pas ba trompe qui boucher nzambe ozo fongola ba trompe wana nzambe ba même fanda qui ozo bouger ezo kala musika na kombo na Yesu Masia bona nzambe ozo remettre bana même yo na ndenge différé même on a pas une année après makambo kogisama na bomo na yo na komo na Yesu Jacob azwaki alléluia nzambe peigner amuna kimira obe toi les hommes on a échangé on libanga nzambe ko gagner est-ce que na ko gagner nzambe donc malobane ça qui Jacob fait alléluia on a obenga on peigner alléluia on de nzambe tika kwa moi si moi sika zo ça y est sika azwa Abraham azomata na Isaac ayisi batuna ya zalaki na bango bibo telema wala tanga kokita et nzambe yoka ki tika te
ya mwasi akokita na prière oyo azwa vraiment ba kesi Alléluia. va gérer donc amono nzamba sala ki Seigneur pour ça la libonde la biso ça couple moi Zambe ba umeli na pas stérilité Zambe na zo croire na ondima ko témoigner ako témoigner la muscle qui a kolema Zambe ba muscle ayo zo makasi bato ya na pasi na kobota Nzambe ba trompe ya boucher Nzambe na déboucher na kombo na Yesu Masia tika faveur pour molo ya Nzambe za likolo na yango na kombo na Yesu Masia. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Elkana atali osolelani po nyozoli ate motema noza na mapwani papa nanga ata mwana nana ete ilakisa ya mwasi ko lingi tobaki nini origine ya incompréhension monsieur za manki ya koyeba kolinga lakisa kolinga kana la sa an kalinga azo matane na ngomba babi na tanga bakado azo pese plus que mona ona mona normal fala pesa pa nani mama penina masiko o mona mona c'est ça mystère te bombe ngo koza ete 5 koza mate 5 koza mate papa na ngomba ka 17 mutaka zo pesa za kinani penina bomba mama kanango elkana abinza me motema ani motema no ezabwe point naza meilleur te ke bana 10 c'est ça abi la gauche changer abi ani motema ezaka boete te lobi na mona ki oboete mais lelo nazo mona différent sur la 10 papa mona ki ya moi si bien maman esprit moko ebeti na pense a changer na o étudier o récupérer nzamba bible lobi eza malamu te muto azaye moko musa na ngai musa boye pona faut en laisser tanga lecture amen na motema ya moi si alléluia lecture comme na motema ya papa pour tous na succès na babala na biso yango loko tozala ngo posa ata bijou ezate super ezate mais pédicaire tozala ngo ata musula ngomba ezate adana Eve tant Adam monaki Eve ata zaki na mbongo te ilo te mama zaki na jaguar bijou la gité zaki na jaguar ta kina na robe la gité jo la gité zaki na teke okanga lopango te lo te mama lo te adabi l'os de mes os ba continuer kuna Eve sali ba trouble kuna nzama zo benga na bango adabi sikona ko benga Eve to kenezi la mbongo na verset 2 kuna lobeka l'os de mes os eta mbonge Eva sali comme linga qui habite sur le Eve tokei habite ok na robenge Eve alléluia papa na ngai ya moi c'est ce ko kutami te linga o reconnaître mobali na yo oui c'est ça oyeba mobali na yo oyeba ya moi si netrozana succès comment expliquer au matin mususa ba etaliye na bibina na zo na tongo okosala fo sala recherche oyeba bijou na soki na baparent elupango machange ya caractère te ye aza na posa ya lupango opesa ya papa tosaki yango mpo babike 1 plus 1 égale 1 papa na ye aza papa na yo baza na condition ya bien te yango opesa ye bango lupango mais posa na ye eza affection na yo posa na eza attention opesa ye attention oyeba nini oyo eza na motema oyo aza nango posa jeunesse ebi yo nde moto okokokisa yango eza devoir no papa bapapa bokimela que femme soyez soumise oui eza verset à Bible mais ebandi kuna te ebandi na likolo wiki mobali fo linga to baki origine ya incompréhension li moko nango eza bolingo oyeba ko linga pour verset on ebandi que femme soyez soumise ya moi na linga va to se soumettre vraiment na linga kango eza verbe moko obligé par la biso basi surtout otozobenga mabana ensemble amen faut se soumettre pas mibali na biso mais ebandi wana te papa na ngai ebandi ke fo linga gloire fo linga ye gloire siko komona réciproque nango ye akose soumettre siko okolingela nini fo za maloba sukali amen fo maboko no peza la pete fo bali maboko makasi te bondela nzambe za bongo te alléluia ngala ko opesa mwasi na ngate me yolo bike ba posa ngana ko kisa posa ka ya mbetu te ke okomi moko pusa koto yo mkongo esa nga pasi ma ezotanga te bongo te posa au PCA au bike na salon tala poso na yo baby tala ba vernis ta kuna basala manzaka bimisa jusqu'au mabo makasi origine nango moko e compréhension yangwana donc on ça comme mal à l'espoir mabo makasi leki tala Esther kuna mobala bina kabula ta kati kati ro ko kabula kati kati pa ya moi
parce que yeso akonta mbongo na toilette akangi pota pe mu Congo mukonyo okabola katikati pa ya mosi yo kanza katikati fo kabola ona ba neve na ba cousin na ba grande sœur petite c'était grande sœur pas à mobile na ye amen petite sœur pas à mobile nga pena za ba ndeko na mibali mais bako kabila nga katikati te et bon basi na bango na osepela te bon pesa basi na bango basi na bana bango nga pena za mobile na ngo fa kabola katikati et fallait se fo kabola katikati abina pesa katikati si okopisa nga pe ata mobimba Yangeza voilà hier katikati qui vimba hein il faut ça ne ya sala quitter il faut ça la différence il faut marquer différence quand il plaisir ah il faut ko vimba ena munene vraiment lobby te mais au lobby ango mais on va se papa sikoyo yanga uta soumission hein maman mais ce qu'on m'a amené tu va royauté kosimba wote yana na cha signal di mama naza ko tel di na zula nini ezana question bisala ma carte na tiengo na zawa na zwa kele magasin obi wana na lobango eza ba mouvement toxique hein obi loko eza toxique so ba tianga muto so ko mama à l'aise papa ba no facilité maman ko ta ko tel di gara sala comprendre te wana eza ba bolingo mo toxique dozo ko toske mutema muninga po aloba oh pour so ba tielo mo toxique muto so loba solo mo boya après 2 jours na la regarder maman on a ça maïn te babolingo toxique wana za bien mais carte yo mona ate ron beninga de kablo kilo pe carte me pin exact OK bon beti nyo na ta mo bengo na sa kere c'est te ka ça faut bima so ça kere comment t'as 3 petits ka ta décart c'est ça bien te tu la vois le bino pe sa katikati so ko papa na yo ba ko pe sa combien hein original compréhension c'est bien te original compréhension original compréhension ça là kuna ebito zo ango kan ici la ndenge nini non ça bien oh ce qui voit qu'on a ça mobile lokola yo papa abi katikati moi ça c'est nga qui était même katikati zona abi na pesa katikati yo zo papa na défense na ko to ligne de la terme là papa na za benga nini ngo zangi kuna pona za na shop makamba shop blo les makamba mama makama ko ba frigo yo ba mesa ba nel ka ba papa makamne za car c'est la musique tomate na ndombi na makamne za ba car ba ndombi on a bien fait na papa bi na ba ndem na ba poaro oko na so mi ndem no nza makamna oke yo pesa ngo na ke ko yo ngo yeba super on ba ote ka ko mete yo pesa nga na osoma na saki oyo e ko match na yango na osoma na sapote yo lingo yeba ke super on za combien bon t'es ça bon ote papa au moins origine et incompréhension au moins il manque à cause à goyeba yango ayo sala o sala papa vous savez bon la ligne la bonne so ça va 4 euros voilà que ça va dans l'histoire c'est vous allez 3 euros 20 eza ki toko to boni meza bongote ya mwasi eza bongote mondo so so salaire mobile na yo azayu amen doyebi ke le kalobi même le kana compte o tiki carte wana papa ngana OK musala me carte wana yango bon tano na 10 so ba fiti combien ki ozui osali so makambo wana ndeto sola ki ndemo sa poza yo komona motike yanga eza pona bomba ti eza po bomba pona fitir na bino mi bana bana mais so na lo batumi na bikete mama papa ni ko maka no eza ngaya na lo leto na lega ya ye ya ngai to bomba kasi libala eza bongo te libala eza 1 + 1 = 1 OK donc ya évangéliste to kuti ete ozali na poso 5 5 10 okuti nga senga bobeta pena yebi sanga ike ma jeune na za posa 10 euros moko linga ko senga po évangéliste okuti ete okuti nga senga eza mabete pona yebi soki eza bi eza te amen donc libala eza bongo voilà tout le monde a succès na mabala na biso facilité na mabala na biso et puis c'est ton mabala ya maman dialogue hein au moins ko solo là boko yeba na mingi maman ba couple mingi le ba solo te ba tuna na madeso ka bali bongo nini makabo kanga déjà yala ka funa lia journée sili tolobi photo yebana ko yeba so foko solo la mingi photo yebana po mutu aleki muninga zate tant on a zo sola ne va essayer de comprendre que kamuna yo wana ya kala do on ezo continuer ponini azipa ka yango mais quand on zo sola e bo fini kwa ne ke longwa na comprendre mo likambo yango yo alors to ningi likambo te po yo zipa ki yango mais so to la pose longwa ezaya bi mo fini ko e bana ko zipa ba nation abi voile e bana ki ko zipa ba nation ça m'a bi ke na longo la yango so ko pona ni yo zo continuer ne loko o ezo zipa ma be po couple na bino za na succès
c'était. Yangona ba couple to fumula mitema afika lecture ya mutema tanga mabien. Au moins tant soit devant 10 ans mais moi c'est na fumula mutema pas mbalité. Zoba maman akanga toujours. C'est difficile. Tant na zo ba Esaïe ba so ba eza wapi. Esaïe 25 na verset 7 hein papa atanga. OK, Esaïe 25. Bon, venez ça expliquer Esaïe 25 verset 7. OK, Bible la Bible biso awa Esaïe 25 verset 7. Esaïe 25 verset 7. Bible la Bible et sur cette montagne il a anéanti la voile, le voile qui est sur tout le peuple. La couverture qui couvre toutes les nations. Amen. Alléluia. Amen. Expliquez bien ça, mon papa. Maman, on m'a dit, bateau, na voile moko, la présence y a Zambé. Même quand Jésus-Christ était à la croix, maman, ça veut dire que la voile qui couvrait les gens, le temple, ça qui déchiré. Alors, tant qu'il faut possible qui, tu as accès au code de la présence en Zambé. C'est la même chose pour se connaître, madame. Voile, on zipa. Mais t'es malade, maman. Fais l'ongwa. Fais l'ongwa. C'est ça. Amen. Pour tous accès à cause de la succès dans ma balle na biso ya cause na sengo na ba couple na biso amen voile wana nzamba longola ki yango amen 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 cause ya mo sibanda ko longola voile wana le banzambe na comprendre amen le banzambe na comprendre nzambe na comprendre na comprendre que voile ça la prière wana voile oyo eza ngai ba voile nyonso na ko sipa ba to fo mitema na mba fo ya mbala yo fo ya mwasi na yo na komba ya sumasia e ko zo sikate donc mobali nanga ayeba c'est ça et yango yo lobi ke za couple zamba bon so la via cache te nzambe so ouvert to za ouvert aidez-moi bana aidez-moi sina yo ayeba yo profondément alléluia yango la nazo croire mama nazo croire pe nazo ndima bandeko balandi biso mama hein nabi que ce qui voile moi zaki quelque part et là va couvrir zamba na bika voile nzamba kwesi yango nom de Jésus zamba kwesi yango na kombo na Yesu na alléluia pour lundi prochain to comprendre ce que pour ça ya Esther ezalaki nini il y a joie que pas ya roi amen 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 comme voile wana elongwe pour te comprendre nini ya moi si okozwa na prière oyo sali nini okozwa pa ya papa comme voile na elongwe papa nini okozwa et pas ya moi si comme voile ba na kozipa biso no tshepso mitema makasi elongwe ya la prière na biso ça ka so prière que nzambe aider ngai sunga ngai na connaissance na ba partenaire na ngai parce que les partenaires na yo avant comme dessus yo so comprendre déjà ah maman yo za ka boite na moni yo seka na yo tozole na biso mais zo na maman ko to lobela ke olobane bongo quand esikani na moyenne ah c'est ça il faut que na Congo Mokluso continue na thème ya dialogue c'est ça ko olobana ngo pisika batu baza motepeli alors kota na Congo Mokluso na thème ya dialogue ko yeba na moni mutema ya moi c'est bien mutema moi si na ngeza bien te mobali na ngeza bien te mais neto za boye mwana lobango za et là maman tanga to sur matanga roi assurer ça lobaka le premier jour te pour attendre que monsieur sika bazan awa mwana lobango za obne bongi faut que restaurant do yangwana to komi na suka nzambe asala biso bolamu o nyoso ekoyi kozala ya mabe parce que toza spécialité amen tosenga yo nyonso bolimbisi toyebi te koleka ya mwasi papa oza na ngambo wana o nyonso ekoyi kozala ya mabe lobami tosola na bonzambe toba toza bana na nzambe tosenga ya bolimbisi biso ya Christine bolimbisi biso ale bokoti na Congo Mokluso boluki biso na ba moyen nyonso bokoyi kolukila biso bozwa numéro na biso tosola na bonzambe bolimbisa biso présence na mino ezaka makasi na biso donc toza na posa na bino tobondeli mpo na bacouple nyonso elandi biso mama nzambe asala bangolo tobondeli nzambe apusana epai na yo kolo mpoza nzambe na bikama mokonzi na rendre gloire koloba ete nzambe yo okosaka te yawe teme oyo nzambe ya koyeba na kati na couple eza clé nazoba ke nzambe oyo na biso na mokana oser mon peuple péri faute de la connaissance
Nzambe connaissance ya koba na o kati na couple Nzambe eza réciproque. Nzambe nazo croire que puissance à Saint-Esprit eza ko sopana tango oyo ko déverser une portion Nzambe quand ma couple on a bikamo afin que va se reprocher, afin que va se rapprocher encore plus. Ba na place Seigneur pour servir yo malamu. Yelo so ba yebani ba ko silika na muke, ba ko finga na muke, ba ko swala muke. Zambe tika ete ko epai o voile ezalaki, Zambe ezala levé Seigneur Jésus na kombo na Yesu Masia. Bolamu na Zambe emoni samaya na bikamo. Kumba ma pesanzolama. Pamba bango Zambe. Pesa bango biloko ya sika, pesa bango compréhension ya sika, pesa bango connaissance ya sika, afin que maloba na yo ezo sika na bomo ya ba famille nyonso, o balandi biso, même bango kolanda biso indifféré na kombo kitoko na Yesu Masia, toli bongo. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Le 5 octobre, hein maman? Amen. Le 5 octobre, le 5 octobre, direction Zamoko, exact maman? Na église la puissance divine na Blagestan oeza kokambama et pas pasteur JP Ngwizan tokozala wana na sekele alibala live Kongo Mokristo akozala wana na biso tozala posa na yo tozala ba invité na biso vraiment basala bolamu mingi na oyo biso toza sekele alibala alors bango baza ba mama na biso ba papa na biso papa Santos couple pastoral Santos na mama na biso Joana baoza na biso le 5 na moyembi na biso mama Bibish Bondo. Amen. Tokozala wana le 5 octobre à partir à 18h. Vraiment toi la posa no. Soki to lobby soirée oyo pona yo ya mwasi papa na ngai tant to vandi 3-4 donc to retombe la kiti ya bokonzi na biso. Obi handa oza ngambo muso osala recite ya soirée oyo. Ya présence na yo za important de konangai. To respecter ertoya Bilo bokoyo kusabiso biso tokoyo kusabino yo tokoyo kusana mokolo wana toza papa so passer Santos na mama utikoloba toza na grande chantre na kata moko so Irlande mama ya so Bibish Bondo akozala mokolo wana na ebia ta mokolo moko za bénissant et pour la biso life na Congo mo Kristo ona so life te mais batu bakola na life na Congo mo Kristo. Alléluia. Alléluia. Partagez message à l'élo. Nzambe azalo kumpe nzamba pambola biso. Nzamba pambola péché na biso ya Congo mo Kristo. Nzambe asala bolamu ba prophète ya Congo mo Kristo bakamwa bolamu na Nzambe. Amen. Na bomo ina bango na o Nzambe akosala. Amen. Bazo sala tango nyos. Nzamba azalo kumu. Bye bye bandeko na biso la ngambo wana. Bye bye. Na kiti ya bokonzi na ye azozela masanjoli ebuta kiti selonga elonga na yawe elonga na mokonzi na nyama koki kondima atika kiti ya bokonzi alata nzoto ya bomoto akufa apesa elonga na yawe elonga na mokonzi Sona kuma Kakoki kosala election po bapona president kasi ya biso nzambe mokonzi azana koseleksote yango totatoli elonga na mokili mobimba yango tologaza nzambe tika tokumisa yesu elonga elonga yawe davide abulami kopesa ye elonga elonga yawe elonga pena na bwana na betu yimbila nzambe bino obina bandeli na bwana na betu bazongi na kikuti to na bandondo na suka suka to na pate tukekila na bwana na betu baketu ke yimbila kanzambe bayakala betu ke kula ngoma sambu yesu yandike nzambe na mbuya na bwana na betu baketu ke yimbila kanzambe kaka na betu ke yimbila nzambe ana fioti to bamuta nyonso na pipa betu una fire sambu na yesu
tous tombola maboko tombola maboko tombola ye mokonzi ya bakonzi tombola Yesu yo tombola Yesu tombola Yesu yo asengi bino tomboli Yesu yo tombola Yesu yo makambo ya bomoi na nga kuitombwami